Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba Pambola Bino, bandeko nyonso bozwa occasion ya Olanda biso na moi numéro tozo sala oyo pour les kambomoko vraiment ya mawa makasi ya pasi ya kolela vraiment oyo ekomeli libota ya ekofo ya famille ekofo na liwa oyo pinda eye ya pasi makasi ya mama wale ani ekofo na leki na biso Berville ekofokuna vraiment na mboka ya Londres. En tout cas, il y a vraiment un bipa numéro 1, à tout na lemba terminis, na libota ya na famille oyo ekofo ya bandeko obazali na Kinshasa, même koko na biso pazali, mais a déplacé muke mama wale ani ekofo, vraiment eza pasi mingi, yango na ye vraiment kopesa mbote na bandeko nango bazali awa, boni mama. Combo maman Marie et l'homme de Dieu, le prophète Esaïe Ekofo Rema, mon ami, boni papa. Merci l'homme de Dieu. Nalingi vraiment la télé sabino qui makambo leki ezali et comme na libota ya ndeko na ngai mon ami personnel le prophète Esaïe Ekofo Rema, donc esali biso passe vraiment maman, mes condoléances vraiment na par na biso basala nzambe toza de cœur na bino et tout le monde au juste c'est arrivé comment et le koni neyaki si bitima comme ça ou babeti maman nabiso masasi leki nabiso masasi vraiment au juste et ça qui nini tubandi na prophète Esaïe Rema. Le prophète Esaïe me dit na boutouna na vie na prier na boutouna prier na pensate ni dans la famille mais na mona mututé pe size que cousin Pierre Benga brisi ya non abinga pembeni o nzambe nza bo mama wala souté comment on des ababiti masasi mais ça c'est comment abingi oncle ya mbingate abingi mama misana na Yolanda ya mbingate bingi isaku na Londres ya mbingate comment grand-mère tension de yabo ko mukolo lubabu isi na maboyi ça bien te na bengi no Ali il m'a répondu qu'il n'avait maman bino ba souté masasi na likiso mbala kufima ça va 5 heures fait très mal en autre part de après des grandes frères na ya ma wale na mama kaka même année ça fait très mal très mal en tout cas vraiment ils a passé makasi parce que na année au kaka et c'est là que je crois bien à mois mars il y a février mais maman na biso Njoli Ekofo atika kibiso leki ya mama wale et ça les biso passé makasi vraiment na habité maman par rapport à makambo oyo vraiment okolobani na zan kamba olobatiza ka passe bon ne to pesa kana bo nzambe so mukana nzambe sali magini mwana nzamba za kaluku so pesa oyo mutamukinda sa nika nzambe mutayipi meza passe libote zo sila boza passe makasi evenemo esale mbalo donc to so kukata kolobate eza passe na mwana na mama eza passe makasi famille oyo bazu passe moko akobosana ngolo na lobite. Merci beaucoup maman, vraiment ils a pas si nangina ebisa bandeko oyo bazali vraiment kuna na mboka na mikili ya poto famille Ekofo Mobimba, nous sommes de cœur avec vous vraiment pas nabino ils a pas nabiso, nous vous soutenons dans la prière vraiment que Nzambe a consolé comme tako consolé. En tout cas nangi pe pesa conseil na ba jeune o bazana poto c'est vrai na poto ba jeune bazoko na balolenge belé vraiment makambo boye elenge mobali bongola mutema tika banzela wana obomi mama meyeba ke yope okufa kaka atayo babomi ote parce que c'est lui qui tue par l'épée mourra par l'épée ata okufi na nzela wana te mais fin de fin okufa kaka et ce qui peut kufite yeba ke kala mingi te Jésus-Christ revient déjà c'est que bandeko obozo na biso baleki na biso baninga na biso bayaya na biso botika makamba boye eza pasi makasi muto oyo bino bobomi wana boko boma mutu bomone kaka mutu pamba meyeba ke mutu wana azalaki na libota pe na ye botiki batu na pasi na mutema makasi vraiment botika banzela wana ya mabe ya ko sala batu mabe que Dieu vraiment vous pardonne nzamba limbi sabino na obosali et na ngina zongi samalobe pa mama liloba ya suka par rapport ya makambo bato basali makamba boye mais pour na bandeko na bino obasali susukuna liloba suka na pesa ngo azakana kinyaka urali kaka za mafuta seso pani matongo tango de sute
bazaka makasi tozaka réponse na bango te ba mkononi ba okunda bazaka makasi bakanga na losambo elo koleki nzambe ezati nzambe la pesaka epeka mutazwaka bazaka na kimia bazala bolingo bazala bomoko bakota na bozindo bonzambe pa part nzambe na moni loko muso pesa mangote. Merci beaucoup maman. À part Bonzambe, à part Nzambe, Mutumsusu, et l'homme sous maman, on peut se le prophète Esaïe, Rema et Kofo, étant qu'un homme de Dieu dans cette famille, l'Ilobanayo par rapport à Bandeko, Basali Kambaboye, et puis Nalibo Tao Bazola Nabiso. Ici, non, Patrick Kofo, non, Ali Kofo, Mimi Kofo, Mami Kofo, Ogi Kofo. D'abord, tu es bon Nzambe. Alors, Nzambe le résultat. Celui Nzambe a garanti à vie, garanti à sali. Mais tous les gamins mais les ressources tu n'as pas position tu dois y aller au monde ensemble. Amen. D'abord ensemble d'abord la famille qu'on fasse d'abord numéro 1 deuxième aspect bah toi c'est bon là signe faut de manquer tout limite bon. Amen. Amen. Vie chrétien zali na pardon vie chrétien ezali na amour babana baleki na biso même qui Kevin Gabi 5 cas pardon. Nzambe nanga apia motema kime pe oyebi so fondé eza malamu mingi ganza mado jile ki nga mwasi gypsy besala ya mwasi please toyeba nzambe sans nzambe vie ne se pamba toyeba nzambe. Merci beaucoup prophète Esaïe Rema Ekofo Nzambe apambola vraiment pour na pardon oyo na zone di make ekomi bena na mutema libota mbape ba kolimbisa bandeko oyo Nzambe apambola bino sœur Nathalie Nzambe apambola kuna na Londres, que Dieu vous bénisse, ciao, bye.